Moto bandem déjà de TV mafuta sikizeli bino la grande dame bande wa bolingo nzamba mona papa mbolela bino toujours na cadre bandeko ya actualité pe repesa bino basango. Les amis, insécurité na niveau moko ya dégâts na Kinshasa boza nango idete. Et na ba information tozui to pe tozo so mikolo na mikolo ezaka na kinité au fait. Eza na RDC mobimba mais Kinshasa nde c'est terrible. Même na ba province mosusu. Bato ya Lubumbashi balobi kuna pe grave. Na bas Congo pareil. J'ai des amis et na bas Congo précisément na ville ya Mwanda oyo ba pesinga pe même rapport et mikolo lekaki quelques mois passés na sala même émission mo na chaîne awa. Si le kambo insécurité o to tchaka des témoignages moko ya Mwanda moko ya kin na kin ezana na pasteur moko ban levaka. Et Dieu merci, le Seigneur l'a utilisé pour la délivrance. Na yena batumso bazana mutuka wana. Bande ona mambozo le Ghana Congo, c'est grave, c'est terrible. Donc tozo yo baté mboko yo. To proposer bino ba élément ba vidéo. Je crois to rocha mi balé. Ya tata moko ba a raté enlèvement. Ba zokisi même ba beta ye munduki na motu. Et puis il y a maman moko o pe miraculeusement nzamba bikisi ba trafic ba organe bande o masolo ba trafic à organe ezali mamba solo plus ou moins 5 mois passés 5 à 6 mois passés na tira émission mon na chaîne awa il y a un jeune homme na kombo exaucé abeta lisolo comment est-ce que ba enlevaka e abanda o ke matanga na butu balabala ine zaki isolé kimia mingi amoni un monsieur papa moko a approché du genre net a tout na adresse moko songolo njo ande tata na zaye mutu mabe azaki accompagné na bato mosusu pendant que ye azo kosola na tata wana mutu moko azali na sima ye atie mouchoir wana eza la drogue nde babiloko baza ko utiliser yango wana et tant atie mouchoir wana c'est comme ça qu'on a enlevé ces garçons et alala kitanga lamuki a se retrouver azaki na kati tala ya bato ebele ya bato ebele. Et bato wana boma bango. Vous pouvez imaginer. Na mikolo na bana mike na mibali na basi. Et ye miraculeusement nzamba bimisaki wana donc même chose na maman moko boyo kana témoignage ye pezaki ka nzambe. Donc miraculeusement maman o a s'échappé boyo kana ndenge ye moko azo expliquer. En tout cas bande robo partager émission au s'il vous plaît. Biso nyonso towana ba famille na mboka wana. Tozala baninga towana bandeko. Bato basala très attention. Au fait, transport nyonso, assurance ezate. Muke babiloko ya ba leta oyo. Boso bazo benga ngonini. Transco ya leta. Mais ba ketch, ba moto, ba benga ngonini. Ba minibus ya ba privé wana ou encore personnel, o esprit de vie, o nini. Donc c'est compliqué ba mituka wana baza ko enlever batu. Bandi onanga mukilo omna suka ya solo ya. Mukilo omna suka ya solo. Ma aussi la penda na mitema batu. Ozino mutu penza obomie. Pona mbongo. Bo fungoli ye nzoto, bo pasoli bo bimisi bilo wakati po no koteka bozo mbongo. Siko motuna ezali gouvernement esa nini na makambo nyonso parce que ebandi lelote. Makambo ebandi lelote to bana oyoka ba makelele nango et puis après zozo en plein malembe. Ti na ndenge komi boy siko net gouvernement ngo pezo kipete zo sala lelote dans les jours qui viennent je sais pas et aux andé nini. Donaki ne komi sokika 18h fozo ngandako. Donc et puis enlèvement ngo pezo kipete même na moi bazo enlever bat même na ton bazo enlever bat. Jeune homme au bandeko, tant on s'échappaki, à qui qu'on se présentait dans la police, ça m'a expliqué, on l'a traité de fou. Que non, ça lui sur ménage, on te ressemble dans la montée. Et pourtant, même témoignage, moi, à mon balio, Batou, Ebele, Ope Babiki, Baza Kopé, ça même témoignage. Bon, on s'est retrouvé quelque part avec beaucoup de monde. Bon, quand maman, moi, mon colo, allait à expliquer. Ils ont ça passé. Ils ont ça la passé. Donc, tu as la minute de témoignage, il y a papa, moko, il y a mon colo.
na maman moko ya mokolo bazo expliquer comment est-ce que échappé na liwa bandeko na ba makambo ezosalema tellement ebele na otolanda moko semaine passée ya jeune fille moko bango bazali na kati ya mutuka ba Mercedes wana ba mituka oyo ba minibus wana babenga bango banani receveur abimisi mbongo moko na poche ba papier moko na poche do mbongo forme mbongo la fille alobi bonga na kantia peut-être ka ba mbongo ndenge gumba meka ezali na ba poussière abimisi yango apupoli abeti yango na mutuka pupu nzoka nde drogue yango wana elalisi bato nyonso kao et la fille nzambe tellement azaka nzambe abandoka ba lourdeur mais pongi eza te azolala te nde babandaki kokende wana donc déjà dérouté bango dévier bango et na kokende babandaki komema bango na baki kotuta mwana bato bino boyebi na Congo so otuti moto ndenge ezalaka et na kotuta mwana na c'est ce qui a empêché bato wana bakende bisika bando kende parce que ta batuti moto population eyeti et alerte le temps police yaka c'est comme ça bato wana babikaki parce que ta police ye mwana na témoigner ba marambo oyo ya moni ba événement ya moni na nde marambo leki doto okata na mokuse vite pour to tchela bino bolanda ba témoignage. Pourquoi nous parlons de ça les amis? Pour épargner des vies s'il vous plaît. Ba émission ya kopartageaka yango yo ba émission ya kolanda ya kotalaka yango yo moka bokeno kotonda na bango na ba émission moko ezanga tina ya mafinga ya buzoba ya polémique ya babeuse et pourtant là il s'agit de vie. Les amis s'il vous plaît bandeko mingi na bakongo wana bazana bango sous-informé mambo ebele bayebaka penza trop te déjà mbongo alipe ezalaka pasi bongo sikoyo ozwaka $1 acha giga soki mega soki nini babenga yango wana mpo akota réseaux sociaux. Donc informer baninga boinformer bandeko boinformer bafamille boinformer bato na Congo boinformer donc vraiment makambo oyo ekomi de trop ekomi de trop bato bazolimwa bato bazobunga bazokoenleve na ba chauffeur ya bawewa ya babenga bon ya baketch vice versa misusu bango moko ba chauffeur wana baza na kata ba cop et soka azwi client bazokende kosala bango bamakambo mabe misusu bango mpe ba chauffeur wana bakozala pe des fois un moment ba victime. Donc c'est compliqué place okime les ate donc insécurité na niveau ya kosakana te na mokili oyo nzambe abatelaka biso kaka yango bandeko fo kosambelaka avobima na ndako bondela oyebi te libanda ozobima wana makambo nini okokutana nango nzambe mobateli parce que bilo biso abateli to azobatela na pamba. Bandeko nga natiki bino tobotala ba image wana en tout cas ka ndenge nauti koloba s'il vous plaît kobosana te kopartager po bikisa milimo parce que oyebi te okoépargner bavie ebele na nzela ya message oyo moto mosusu ayebi makambo ezoleka te mais ntango oyoka boye akozwa mayele akozwa conscience botinda émission même na bandeko na bino baza na baafrike partout. Je crois 2 ans passés bakangaka ba jeune homme moko parmi ka bato bazoenlevaka bato donc quand nde na otoexplike bamakambo ebandi lelo te plus mikolo ezopusana ezozwa ampleur yango na otuna motuna gouvernement osala nini bandeko ava totya baimage wana gouvernement azosala nini na makambo oyo yango na Congo service ya renseignement ya sécurité ezalaka nango suna mboka te vraiment hein? O mboka ndenge nini bandeko na batanga mobutu bamakambo ezala te c'est vrai enlèvement bakoboma to mpe bakoboma na eza babiloko oyo na bamboka nyonso ezalaka nango mais ya babiloko moko te oyo ekokoma eloko moko neti ke mwa eloko moko ya moke liseki moko boye je moko boye bato bazokosalaka na bango epuis l'état azosinquiété na ye te quand même bato bafandi na bamboka poto toyebi koma te ske sécurité ezalaka na bamboka oyo ata na poto yango te na baafrike yango mpe ka touta kala bamakambo ezalaka boye te mpo yoka tomona keno babomi mutu na babandi to na ezalaka pasi ezalaka rare mais komi nango do likambo bolali bolamuki bokuti babwaki mutu kuna bolali ono bazoluka famille ya mutu songolo otala babimisi bapièce d'identité neti moko nauti komona kana bagroupe ba whatsapp fale kutu nazwa yango donc makila
moto à l'agonie aza méconnaissable azoyeba so eloko te bakende na ye so na hôpital nini à partir ya bapièce na ye d'identité nde baaffiche bapublie na baréseau sociaux kaka nde tozosalaka nde tozosalaka mpona koalerte no bazoluka famille na ye par exemple babiloko ezosalema trop moko mosusu namonaka quelques semaines passé baloko tie na poids lourd nkuba babotole voiture moto à l'agonie badrogaki ye meme na kodroge mpo na nini ka mpo babotole mutuka na ye donc vraiment Congo ekomi kosa ezobangisa makasi ezosala mpe na mpasi nga nayebi te l'état aosala nini gouvernement ezoloba nini na makambo oyo finalement na bamboka na biso moko yango toza à l'aise te libanda pareil siko tokokima wapi tokokende wapi botande bakongole bazokufa na banzela bakoluka bapoto botana na bamboka ebele ndenge toza le bienvenu te na bainde babeta baétudiant congolais baboma bango mabe na c'est compliqué au fait vraiment makambo so nzambe akoti yango te eza kaka pasi kongo nga nazoyeba te tolimwa to vraiment c'est compliqué vie sociale compliqué donc makambo nyonso mabe na kongo makambo nyonso mabe mais mboka eza na or na diamant oyo mindele bakosomba ntongo midi pokwa bakonzi bakolia baindividu moko boye ya bango mbongo wana bazokotya na baposhi na bango mais bato mosusu bazobénéficie te population ezobénéficie te sikoyo babakisa insécurité likolo nango bato bamesana kovivre na bapasi na bango bakenda ata ateki ata na coin mwa soki nini na pokwa bana baleloso sikoyo ekomi susu ya bakobanga boye bamama bato bandeko na ngai oyebi makambo esala pasi ezopesa meme ta na kanda na baimage mosusu wana moyen meme kuta kotya yango eza te insécurité babitumbu ezoleka ya batribalisme kuna soki bamobondo boyoka bakombo na soki bateke baza kobundaka baolela so bamabele je sais pas donc chaque jour baolela bibembe j'ai des images là nazwi lelo boyoka mawa tala bacercle etandami bokoyoka mawa bandeko bamakambo wana babenga yango nini bacrime wana ezosalema mikolo nyonso bazokoboma bato kuna et des fois bato yango na bapolisier bitumba so mpe so diza masasi ezokota bango te na nzoto tozoyeba te bandeko bolimbisi donc Congo vraiment ekomi compliqué et bato oyo bazalaki na bamabele na bango na bavillage yango wana soki bamboka yango wana bandosala baagriculture parce que eza bacoin oyo bato bazoinvestir plus na agriculture na baélevage consort donc moyen kokende eza te bato ebele baperdre babien na bango bato ebele namoni bamessage na baréseaux sociaux surtout na TikTok les gens bato bazolela moni tata moko akomi alobi autaki kosomba récemment bamashine na ye ya sika oyo basalelaka soki bamisala yango kaka ya baagriculture yango so mashine nini azobenga ngo kombo plus de 35 000 $. Et azo donc moyen kuta kotya lokolo kote wana eza te parce que okufa siko mboka boye mpenza bandeko na ngai mboka ya boye congolais tosangisa mayele s'il vous plaît unissons-nous la main dans la main mpona kobikisa mboka oyo parce que makambo Congo un moment komosisa mayele vraiment ezosala pasi si je fais cette émission les amis personnellement ezaka mpona koépargner bavie yango na kosenga na yo s'il te plaît zala canal ya lobiko ya bato mosusu partager émission ya molai te nalobi pendant au moins 14 minutes et tokotya de video ya mikuse de soki émission eza molai ozala 20 minutes 20 minutes c'est pas beaucoup bato bavanda na balive ya 3 heures de temps ezanga ntina oyo c'est pour sauver des vies c'est pour épargner des âmes s'il vous plaît faites large diffusion botindela bandeko na bino et bopanza sango de bouche à l'oreille et osunga osala malamu mingi. Moi c'est la grande dame et abonne-toi sur les ambano à liboso landa biso ou encore landa biso mon s'abonner nanu te tikela biso moi j'aime na yo ou encore like suggestion sur les ali koma commentaire sur les ali koma toza na toyo kaka totalaka totangaka que le Seigneur vous bénisse namoni nomba la sima de bonnes choses à vous merci au revoir bye. Loba ezalaki nini
na uti otambula nakendaki nasala coup de main nasali coup de main te courant ezate pa mosala nasalaka ya courant bozongi na ngai zela komo na yo nani komo na ngai papa Constant bozongi na ngai ngai namoni te banda de bonhomme ti kuna nayaki makolo mwai nazonga makolo eza te ozalaki kowita wapi ozokende wapi nawuti na de bonhomme kuna na avenue de vérité nabandi okende ti na pont okita na kiti nga lobi te liko nazali na 2000 fo nazwa kete ya kingasani mpona nini nakende nazwi kete kuranzi kete oyo nakotaki namonaki bato moko bazali bana basi mibale bamibali misato eloko moko eza kuna te orke manduki balalisi yango na nsima ya bakiti wana tofandaka wana ntango ngai nakoti naniati sikoyo bundu natali boye manduki ngai motema ebeti ngai lobi nzambe donc keti nakoti ezali na makambo ya boye bon sava nzambe azala na kati na bango tobandi koya ti nakomi kaka awa ngai lobi te bokitisa ngai awa bokitisa ngai sikoyo babandi kopanza biso makolo na bana basi wana mwana mwasi wana kutu abandaki kolela parti ya liberté ifale akita liberté soki akenda kosoma nini mpe nayebi te ngai belekisi ngai ti na descendre ya badarepoit to mata tokende na aéroport nalobi antuka bokitisa ngai naza papa na bino bokenda ngai wapi donc sikoyo moko atomboli ngai bunduki alema mosulu wana alobi te tika papa ale tovandi mwa moke babeti nga tio wana bunduki kuna na mutu na bande kozo wana oyo pota oyo babeti nga na tio wana donc ntango nga na kiti nazwi sikoyo peti moko azali koteka nani papier mochoir bapesi nga papier mochoir na bandi kopakosomakela nzela ti heureusement mpe nazalaki na ekote nasala nini nabombi pota wana soki nayoki makela ebandi kobema ngai ale napangosi nazwi papier mochoir napangosi ti na ndenge nakoti na ndako awa alo nabandi kolongola suki wana naza ya nzambe soki te donc vraiment nayebi te bana basi wana kote bakei na numero mpe nazwaki numero na bango te po lere ngai lekiti na weli ngomoi na ngai mwai noza plake eza te maintenant keti yango okotaki na niveau ya wapi na de bonhomme keti na niveau ya de bonhomme ozokende kote nini nayeki ngasani awa ozoyaki ngasani mpo ozonga na ndako nazonga na ndako nauti kotamba nazonga na ndako yango nakote na mbisikati wana maintenant na kati ya keti wana apart yo moto okiti apart nga moto akiti bana basi mibale batikali kuna alors nayebi te bakei wapi bamemi bango wapi po bape bazokolenga ndenge Mama, kombo na wewe? Koma Njuzi Zoa. Ovandi wapi? Na Batende 21. Oza mokristo na biso awa ya Saint Alphonse. Nayaki liboso na makala mobala kufa ya mikolo na zongi awa. Dimanche na na église na mate ya nyonso te dimanche. Beta lisolo nini ekomeli yo? Nikabe komeli ngai lobi na 12h. nazwi mbongo epai ndeko na wana mwasi ata ba $300 na ba franc po ere nyonso basalanga séance na memaka po nasomi po na kintaku na liputa na kitambala na koti na mbongo na kati na bandi okende nakomi na mango camion yasi moko bango limete nga nazwi na koti tokoti na fille moko apela mango nde tosola akoma na njili na koti na kamati lala na wana kolia tobende okende ti tokomi na porte ya Saint-Joseph na place ya monene tokomi sikoyo ngai bokisa ngai awa ote mama tokiso awa te po place ya monene bakamion mabe bakokisa ngai tobaluki ti na porte ya Saint-Joseph ngai bina kita Saint-Joseph na hôpital Saint-Joseph na l'hôpital tokita moyo tokita ya te tobaluki lisusu ti na maka moye moko tokomi na poma tete ngai bokomi singa na ndenge nini ngai akende séance balongola matrisi nakende séance ya chimique epa docteur elekeleka mbamona pongi ndenge ezwaki ngai nayebaki te nalobi na ngai su te namona kaka tokomi bolongola bango bilamba nakoyoka ya matoi bilamba batie ngai na misu naomona bato te bolongola bila balongoli mama yango soki fille soki nani nayebi te balongoli ngai bilamba nyonso natikali ndenge na botama balalisi ngai na mabele place yango balalisi ngai na mabele namona
na osimba boye matiti place o mai ndenge ekende balesa sur mai eleka sur ngabi likambo nini ekomeli ngai lelo moi mpe nalobe ya te navandi kaka na motema nabondela kaka na kati ya motema wana obondela lokola apongi esama esika bato bazalaki mingi toyaki ebele toyaki mpe mibali mwa mobali moko akimaki babete masasi akimi mpe mwana mobali nasali nini mwana mobali akimi nga na oyokala matoi bebe moko ayaki pembeni na nga akolela makasi basali ndenge mondele otika na motema nabondelaka na kati ya motema wana obondela lokola apongi esama esika bato bazalaki mingi toyaki ebele toyaki mpe mibali mwa mobali moko akimaki babete masasi akimi mpe mwana mobali nasali nini mwana mobali akimi nga na oyokala matoi bebe moko ayaki pembeni na nga akolela makasi basali ndenge mondele botika mama oyo aza ya nzambe botika mama oyo bolati ye bilamba balati nga jipo balati nga elamba balati nga coupe nalataki ale bazwi ngai mondele ngai nakotika eti epai ya wuti nakotike ngai moposo napesi bino mama akozala te mama aza ya nzambe mama toke mondele asimi nga liboko na nde bakosaka vatina mpe nayebi te nayoka lokola motu babeti alemi babetaki nga mpe mingi place oyo na vimbi na misu place oyo batiaki nga elamba esalaka place misu evimbi awa namona yango ti sikoyo pasi liboko yango oyo pasi makasi na kati babetaki nga makasi ali bakoti nga na vatire wana tobandi koya place yango tokoya zelo esala boye zelo ti tobimi place okomi na place moko te cwa nayebi te se place namona kaka tokomi kote ya matete na batende awa nayebi mama kita balongo ndenge elamba yango na misu ta balongo ya misu ata mundele liso esa efu kasi mundele mandefu ebele ya milai mandefu bakisi nga na koi wana bato batondi bango bakei moya okanga ya te moya mpe nalobe ya te mama moko ya pharmacie aya na batende wana abeli nga na ndako afandi nakolela te kolela mpe mamukuse mundele na kati kutu na bosa apei nga mai alumi mama melo ya nzambe afongo mai mela pema mpo omona pema mokuse na meli mai wana esala oyo eloko te mama ya pharmacie abengi na batende epa na biso bato baye batondi nga lo na butu na 19 heures yango nakumisi nzambe oyo abikisi ngai mbongo noto ekei makambo noto ekei bazwaki yo combien mbongo wana fa ya $300 ya séance $300 na bafranc na mbongo mosusu naye nango leki na apesaka basense natangaki yango te naseki yango na kati ya katini wana est-ce que aussi ozongi na hôpital nakomaki kutu hôpital te na porte ngo nakutana te tobaluki eyaki na 12 ozonga na Saint Joseph na hôpital mpo batala na nzoto soki likambo eye to ezali te bon merci pour le témoignage.